bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1. Pour les reportages deuil. 2. Pour vos fêtes de mariage. 3. Pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et koyeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute. Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Chers internautes, bonjour partout, vous êtes dans le monde, partout aussi, quand vous avez Olandaka Africa Info. La PCB nous m'a belé, vraiment les lots aux alliés, n'a invité surprise, tu veux s'y prendre na quartier balobi qui a na retraite, yango le lot yepe awa poto mekanan ko tala soki pena ya solo assemble rapport barimer bimi ki kisi ne lié les qui makasi. Oh, Marie-Jeanne Bololé, boni. Ah, lelo vraiment toye ko surprendre yo ne siko ba wike yo. Ozana na kisi makasi. Mais yo lobaki ke yo ndo sambelaka. Outi wapi? Balobi ngai nazana kisi. Ngai na uti lo sambote. Tata na ngai ya molimo ta Patrice Ngoi Mosoko. Ngai na uti lo sambo ndengo jomo na ngai nazana retraite mikolo na jovando bena mona melu l'éternel. Yangonde outi parce que bato poto nyonso balobi ke yo penza ba film no leki ebele na poto po yo leki kisi makasi yango moninga lelo na se déplacer ki po pinana ya kotala esika yo osambela motango mpenza na yebite soko azani ni mponga kisi na ngeza obema kila Yesu na zakobe tongo nyonso 5 na lamuki na kei mabondeli na moname soko kei na moname oturi na joluka mama ijane bolole bakola kisa yonga impo ngai na ibo benjambe nkisi na yebite yo oyo joluka te ngai na zana nkisi eloko te makila na Yesu mekolo nyonso lo sambo yango moni ngai na jo mata mekolo nyonso mabondeli na bato mususu na libota na ngai mobimba to yebi nkisi te o benjambe yango moni na zana njela nazo ya mpe na kusali na le manager bofi bosangi. En tout cas, chers internautes, vous comprenez que nous avons aussi prendre notre parcours, nous avons Donald Scofield, le caméraman avec le cheveu blanc. En tout cas, nous avons moni photo fanda to meka solo la muke to fanda ta awa mama vanda nan. Mota jwa siksete mota matate oben kisi kasi na joka mama kasi to vanda mpo na lo bana bango. Merci, mon frère Pesangaki Tiwana Naspanda. Maman Marie-Jeanne Bololé, Oyake Sangona Poto, partout. Maman Marie-Jeanne Bololé. Ngana eko tu na yo question moko. Oyo bato poto baza koloba. Baza ko insister makasi likambu. Oyo ya yo. Ya succès no eleki makasi. Balobi ke yo zana kisi. Ozana makisi ya makasi penza. Lelo yo koyebisa bango nini. Ngai bana mpoto na koloba na bino te mota kosa bino te mota bangisa bino te ko umela na mosalo oyo ezaka kitoko
bino moko botala pi mama ijane bolole ndenge na bandaki na bongandanga boye tetete terera maijane ekumbi ngai boye natiki babiloko mosusu abazene nakomi na mama mokolo kasi lokolo naza mongo nazosala te honere ya mboka na ngai mpe naza mpenza baboti na ngai bandeko na ngai nyonso bazala bamongo yango nazosala kitoko botika moto akosa bino te ete maijane o asimbaki eloko nayebi njoloko te mpo nakoki kotika nzoto na ngai mobimba boye mpe botali ngai bokomona na mpota ya lazware te ete nganga moko asali boye to mpe basokola ngai moko nasukolaka kitoko ngai moko nayebi monkeke mpe nakojankisi mpo na nini moto asukola ngai o bakendaka sukola wana ngai te mona melule tene ya ta Patrice Ngoi Mosoko nde josala te moto epera Molimo Santu epera maijane bana mpoto eloko te obelo sambo mabondeli ntongo nyoso mpoko nyoso mokole yenga ojo tambola ojo bima njele za obe mibale bino yo bopona njela ya satana ya kokendaka na lokiriko yango moni bajo matambala makompe sima mekolo pa umote jimani kasi ngai na jo kende malembe na makila na Yesu mpe na komi mpona bandi mosalo oyo lelo te tata. En tout cas, vous comprendre émission za chaud parce que Marie-Jeanne alobaka mingi lelo pe toza za ko défendre batutu o na poto bazolanda yo balingaka ye ye moko aza kolobake film ndenga zo tourner ba film na ye ezali nzambe nde muto apesa ye makasi wana et puis azoko na travail na ye nde yango wana mais Marie-Jeanne Bololé bana poto ba yisinga na tuno sous question moko combien de films yo banda o banda aussi au sala eza combien ngai mpenza mpona motango wana ezengeli te botika ngai eza te oyembala moko abe pukusu otuni ngai mituna mpa moyena yeba na ngai eza te mpa ngai nasala banjonjinge mosusu tango ya papa jo mi solution baza kobina zete wana bajo benga ngai mili mondele nazaki nanu mona moke na jo ta teate pa papa jo kasi tosala ba filme mosusu na ba Christian Petit na ba Torokiriko moyena yeba na ngai ezate kasi mingi ndena ya modelo totokani ya mode l'empereur modelo na Fiston Batista vraiment toke siko na question mususu batingi watu nanga mama Marie-Jeanne balobi boyi oza na bana combien oza pe marié to oza marié te bana poto balingi bayeba mpona nini bino botunda ka beboyi bino na mituna na bino ngai Marie-Jeanne Bololé nazo bena mona moko ya mosi naza marié te kasi naza mosi soko moni ngai mpenza naza vrai série naza vrai série motako sa yote naza lokola Jenny Bosange na Nanu Bosange otali penza mère boss penza mama Vero Bosange grande dame naza mpenza bakute zambe lokola bango nazangi moto te kasi pona marié naza nano te naza bebuyi kasi na bota mona moko ikomba te ba mosusu le manager pardon na lo ba mposa kolobezali ba mosusu na mosalo oyo balingi kobota te obe maboke kolongola abwaki jemi mona na terase ye pa ibonzu mama to yebani te kasi ngai na bota mona na ngai moko Claudiane Lozito azali qui a bota mais azani marié te mama Marie-Jeanne ayebi singa lisusu po ngai nde bana poto batininga na sala musala oyo ya ndenge ya malamu po bango basepelaka nalingi na tuno suke motuna mususu ezali balobi boy na musala na yo succès oza nango ozo se retrouver bongo na bino moko mpenza moto asala obeya mosala ezanga lifuti na bamongo tolobaka te mosala joba bafutaka ese kpanga pamba te mpo azanga nyama kolela na yango te ngai na jo futela ndako mbongo yango nazala na portemone mazike nabukaka mbongo lokola nzete oyo ezala nabuki mbongo abe mosala maboke te mpo natekaka nkoni te nakotaka jamba te mosala maboke nde ezopisa ngai moke oyo nzambe azopisa kasi ya mbango te moke wana yango bojo mona nzoto kolongono bojo mona na jo lata kitoko na jo ya kitoko libota na ngai mpe ezala kitoko soko omoni mona na ngai mpe danze des fois te Mama Marie-Jeanne, pour répondre à ma question, nyonso, souci na yo,
ezali nini na bandeko na yo bamama mingi oyo baza kozwa théâtre lokola yo mpo bacomportement na bino bato ya théâtre mosusu ezozala bizarre mibali ya poto bazozala toujours bamakango na bango basi ya bato ya poto baza koreklamaka ke mobali nayaki mission awa aye koteka biloko neto aye bakope na ye bakomi moto ya théâtre amonake na nzonzingi bakomi bamabala ya poto mingi ebebi conseil nini yo kokopesa bandeko no basi oyo bazozwe lokola yo na théâtre? Merci le manager Bofi Bosange. Ngai mpenza na jo depore mingi mpo na bandeko na ngai bana basi ya maboke mpo biso ba mesana wana mota maboke te ba mona ka musalo lokola loko moko boye bata maboke te bata maboke toza bato basi kasi toza bandumba te toza ba Liverpool te importe yo mobali uto ben poto na ke impo na maijane ngai kutu soko ye impo na ngai yo kokuta na nde na beto mpo ngai na zamu ninga basa poto mama bisi Congo ya yebi ndenga za kuna ngai ndenge na za awa na zolinga te makambo bandeko na biso bajo sala kojwaka oji moto oyo tiki oji oyo tiki mpe bino mibali ampoto ango ojo ya okaneli maijane bolore ojo ya okaneli moto mosusu okaneli boye yo moko na monde na biso ya maboke ozana basi to pe mitano eza kitoko te bojo panja biso nsango kasi mosusu eza ba yeba kita moni te mobali soko paringi yo oyebi tete azana moto mosusu lingi ye sika wana yazana moto mpa bombi yo moto ango pe boye bani kasi eza kitoko te na bino mibali bojo sa mabe na bandeko na ngai ya maboke oyo te motampota joya akalemi obeboy eza malamu te motampota ye akalemi eya akalema ye kitoko te botika kokalemaka na bato nyonso botika kokalema tango mosusu pe okangi na joloba oyoki conseil mama Marie-Jeanne apesi en tout cas esali plaisir na lele Alves Champs-Élysées moi si ya pembe na kati ya Paris azolanda biso Patrick Teka na Suède Véronique Bosange na Paris en tout cas question moko yelinga suna tuna yo wane utisko pa na ngai moko mama Marie-Jeanne ozaka na kisasa na groupe nini? Merci wana mpenza bana mpoto nyonso bayebi te ngai nazala na figure de star ya président na ngai mobala mpembe azala lokola zibe mpiana azala lokola defa omatumona bazabe soko moni Batista omoni zibe omoni defa o bilongi na bango ya fami iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya fami. Mon président Fiston Baptiste Njuki nazana na figure de star. Donc vous comprenez à lobby bien que azana figure de star Nzonzinga joua kanae partout babenga kaye ba sollicita kaye akenda kasala kanzonzinga na po c'est bino bana poto vraiment maman Marie-Jeanne Bololé est-ce que yebi que na poto zana succès makasi wana na yebi kasi eza te lokola ngai na yebi te nazana succès yango nde tombola ngai mapeka te na yebi mpo mama poto baninga na ngai basi ya poto bato benga ngai bato pesa kurazema nazo sala musala kitoko mpe nazo meliorer toujours mpo na bino na yebi wana mpo na kokosa te babenga ngai bato pe balobaka. En tout cas merci maman Marie-Jeanne émission na biso lelo en tout cas na yaki brusquement de ko lukaka koyeba information pour un journaliste qui n'a kozwa ka information na source yango na yaki lelo kozwa ka information par hasard pe na kutani na yemo maman Marie-Jeanne auti lo sambo yango tokutani aw na lobby boy bato nyonso ya poto maman Marie-Jeanne na lobby clair que azana ye femme libre mais azana engagement mutu moko te meza abota mwana moko vraiment oyo nyonso alingi abenga ye to mutu alinga sa alesa les publicités maman Marie-Jeanne na lobby azana ye ouvert maman Marie-Jeanne soki ba bengi yo pour ça la publicité ozala ouvert wana kutu na kokende yangu na koikumwa yangu bino bato boyebi yango te lakisi te na kokima mbango na koikumwa yangu mpona publicité publicité mpenza yo moto za na pibri yo benga ngai ata na poto ata wapi
naza na numero napesa bino nana kisasa pisika nyonso ezali tope na jamba tope ne bale mpanga naza motamai mona mongala en tout cas nakosalela yo publicité na doji lobe pesa ngai ntango mpona pesa numero mpo bana poto pesa numero kaka mbala moko soko yo lingo benga ngai yo beto be 00 243 81 17 79 870 00 243 81 17 79 870 wana numero na ngai moko mpenza mpesa kolingo mo na ngai na réseaux sociaux ojobe 243 97 dira nanu numero na bosani soko olingo ojwa ngai na réseaux sociaux na WhatsApp plus 243 97 57 82 148 97 57 82 148 wana obeto be maijane bolole okomona nga be boye elonga kitaka abe nazo tseka mwete wana limero na ngai Nancy Kibunda na Suisse ya yo yango wana Nancy Kibunda mwasi kitoko na ebite yo keika sitango koyekera koyo kitakosi bongo ye moko wana mpo ekomela ngai lokola drapeau Denis Bosange mosi ya Sydney Langa bapara australien bongo Patrick Eteka na Suède nanu Bosange na moni biloko na ngai na moni kasi lokola sapato na ngai oyo etikali kuna tinda ngo na moninga na yo Everine aya nango na jodila na biloko na ngai mosusu na balanti nanu na jodila biloko na ngai JBM Fondation ya Zinyoro Bosangele Bogara Bamongo bakosa yote JBM Fondation biso toza wana mpona communication mpo kuna na JBM Fondation naza na titre na ngai naza wana mpona communication na bosani te manatino tata na Cecilia ndenge toyokanaki na jodila biloko na ngai PDG la Mbokolo PDG la Mbokolo Yonani na bwaki ba mosusu na kobwaka bango te. Ok, donc merci chers internautes au moyoki maman Marie-Jeanne a pesi na ba référence na ba numéro na téléphone makamuna nyonso. En tout cas bana poto tout o bazola na biso de partout pour lingi ba solisa yo solo la ba solo la yo. Soki o solo lité to solisa pe yo te. Wana na spécial plaisir na moi si ya pembe na kati ya Champs-Élysées. Lélin Alves Champs-Élysées. Moi si il y a pembe. Place Oza, on est là. En tout cas, ça fait plaisir na Yemoko Muto ya leki batunyonso. O ya lingara pe batunyonso na susika na bango wana. Yemoko va comprendre place Aza. En tout cas, maman Marie-Jeanne lokola lelo na ki penzana lukayo donc na Rosalempe moi ya kotel tambula na moi quartier na yo fandi wapi tatanga inazabe awa na bandari bojo mona rayon oyo tozana olerizi bojo mona kula décor wana kula décor wana za vient na ngai mpende sikanga inazali donc ngai naza mona bandari na botami na lingbala kasi na jwa bandari nyonso na maboko na ngai merci mpenza ndenge ojo kingai ngongo oyo na uti mabondeli na jojo ngandaku na sepeli mpenza makasi kasi vient na ngai kula décor wana mpenza nde ye moto mikolo oyo olingo sala bakiti yo yakana obena lake Edouard bino bana mpoto boye bino olerize bokokuta kula décor sala kabiloko nyonso na ye na bato na ye. Merci beaucoup. En tout cas, merci maman Marie-Jeanne Nandenge au tozio tozala qui non na ba prière mais toyé pour na kaba poto ba comprendre que ekokoma mais maman Marie-Jeanne okoki ko sepelisa bande kona ya poto baza kolanda yo te koko sepelisa bango tana mo eloko moka mokete ba sepelata kuna place baza na poto et ça la bango plaisir et ça la mingi Lélin Alves Champs-Élysées moi si ya pembe ye penda linga ka minga bia za fan na yo ya kosakana te moi si ya pembe penda tina kati na Paris
Mosa pembelele na ibisa yo moko mosusu na lala be na moto na ngai tata mona tolali boye toswani makasi na tata mona sika toswani boye na butu na tiki ye kote na yenga mpe na lali boye loko na taki komelisa mona libere ngai na lali moibe alala kate na ndako wo moibe akote obe kokota te na yo ko be moibi aye kosimba ngai na lobi na ye yo tika ngai ngana yo to jolo banate moibi ajo simba ngo be kosimba tika ngai na yo to zabi nemi ajo simba sikatango mosusu na sutu kabwe na tabo moibe hukumu yangu moto nanga tali nani yote moibe asota kei yango wana likamba ko kangana kanda na mobali na yo ezama bempa moiba ya sakani na ngai na kanisi te tata mona njoka yete Mato sirikana libala izaten na keibo tikala malamu. Merci maman Marie. Sange opisa yembo. Merci maman Marie Jeanne. Kende malamu kenda kaboti. En tout cas, merci chers internautes. Maintenant so balandaka biso atoza na bandal, bana to bandal na poto, na pesi bino mbote atoza na bandal, vraiment bandal c'est Paris. En tout cas, batunyo so balandaka Africa Info. Merci beaucoup. Bozala toujours branché na chaîne Nabiso parce que Biso, biloko Nabiso zaraya bien. Et puis pour Nabiso, c'est le professionnalisme. En tout cas, na pesi mbote mingi na batu nyonso bazolandangai na kati ya Bundes, Benin Bunzonzi na Bundes et puis Rita Bunzonzi na Paris. Na pesi mbote belé na Jenny Bosange, parents australiens, Yemro Sydney Langa, Junior Bosange, famille Bosange nyonso, Glody Bosange, Pemba, Mama Pemba Bibiane, Mama Banana, Mama Henriette. Deli Bosange na Souhaite, la Pessi Batutumbo te Patrick Teke Saturnin Mwenze. Merci, on est là avec toujours la collaboration. Na Frank Stemay, on travaille dans les bons. Et puis Donald Scofield, un caméraman avec un cheveu blanc. Merci beaucoup. À suivre. Du nouveau à Kinshasa. De soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage des professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1. Pour les reportages deuil. 2. Pour vos fêtes de mariage. 3. Pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et koyeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisuté Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site FM moko Africa Info avec Frank Stemay Kiandankala. Twende. Social